même Okili va comprendre ba yoki. Na mon IP article mo autant publié que Prince Babia azamona ya pas se kose. Nani? Prince Babia azamona ya pas se kose. Na mon article mo te publié. Azamona Babia. Ba o ba na article mo te papa na sana ba preuve na ngona rola kisayo. Article na sana preuve ya article mamba et tout. Article ba te wenzanga. Bali na kimukula e balon na mona face ko se personnam. Pauvre pas se ko se personnam. Na moni ba komi comme article ngwe panti ngo ba publier na ba réseaux sociaux. Ba baza mona pas se ko se. Ngatenga na lobi bongo nga mwa manike na ebi manike kana kimukolo na eba histoire ndeni. Na tantu buvanda kana Koffi Olomide, tantu buvanda na inende buvanda kana yi. Mama Lia azalaki avocate. Keso zu problème ko benga yupe asambele lio. Te to anda ko sabatu. Eza inonga lokuta to kosaka po epesa mwa gaz à l'avocate terme. Bon là ça aza ex femme ya Koffi Olomide, aza mama ya bana ya Koffi Olomide. Respect mingi na ye to pese moi respect eza émission ya musique to ko ba komo et na question ezaka se te azalaka avocat to anda ko sabatu azalaka avocat pourquoi bono la sabatu ke aza avocat boyo ebite no mate na ntiase ala o mona mutane lote mi osama talana ezalaka petit matalana ezana ba forme belé est-ce que boyo yana ina forme matalana ka to anda ko sabatu boko sa pays mobima nation depuis na comment naître na zo yebisa David Mombele na la suna tayo okosate na sengi na nation mobima oyo lobi to kosa na yebi na ngate mama Lia salaka avocate to kosa ka batu ezaka nde baloba que la personne qui parle toujours à la parole défensive to se défendre pour to loba bongo mais asalaka ni avocate te pour na yebi baro oyo aza avocate te na mona ina toge pété na mona pe bureau na ete na yebi pété ki avocate ngo asalaka ngo wapi na yebi te boyo to me la suma ito komi loboko kabwe na téléphone loboko mboye te pour na nini eza téléphone ya sikoyo. Fongo mbwana mota mwana ngela mbwana. Okomi na fia bambwa. Hein? Soki muto a légende. Wa légende. Nani légende? Na légende ba journaliste ngai. Na komi légende. Boso yo sa légende ngala sana. Soki yo légende ba jubongo ngana. Simple chroniqueur. Olobi nini? Wa simple chroniqueur. Seul journaliste. Mais net nzambala pe o la choto e ba griffe nangote. O Arabie Saoudite. Nini? O eza Arabie Saoudite. Combien? O 1600. Minini ndoso mono 1600 euros oyo ça malana on issue 600 euros na Arabie Saoudite ouais ça et tuna tama omoni bilo yo betu nin bilo na betu ensemble betu non o pesa nga idée noko moko boy abana lesa bangando ya nakinga kati côté ya nani ya Joseph Kabila anala tabilo ko madala tabo abana sopela bangando ba lion alesa ba bilo makasi boy oyo ni makasi ko longo poso boy hein boso so bilamba ngwa pi ngo boy ngai te okosi yo se babino seul journaliste changer combo comme na isa la David maintenant il no gwa ngunda comme ne Davina nana bosan ke yo na Grèce ba benga ko Davina o changer comme na yo frère yo mwana mobile mais na Grèce ba benga ko Davina yo na Grèce ba belo na comme David te masolo na ba kiselo ko ki poto na poto ayebi yango yo na Grèce ba benga ko David te yo na ngunda na Grèce o bwa ka ba benga ko comme ya Davina ebi ke bateka ya biete ebi batu tout balobela ya nanga bateka ya biete na sala persuadé na ba argument na bango te na tikala sala persuadé na ba argument na bango te bato nyos tout o balobela ya wana ba filmiste. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désioniton et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt.
à la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza. Donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, bon, mais ça n'a pas la Congo Révolution, chaîne Nabino, ou Butala Kamukili Mobimba, mais chaîne Nakatia, Mikili Apoto, Awa Nakatia Paris, Congo Révolution, mais Susu, chaîne Oyo, ils sont responsables de Nakata chaîne, Biso Tolobaka na Congo Révolution, équipe Mobimba et comme famille, Biso à part Moussala, c'est la famille d'Otolinaka, tout le monde a à l'aise, tout le monde a bimisa, Oyazana, Nakata Mutema, Congo Révolution et Keliboso, Pona Babuni, Nabiso, Basepela, Nanobaka Congolais, Sazala Kanamikili Apoto, Okokiko vivre na poto te sans na téléphone na yo ozana tap sent ezali application oyo ke congolais faut ça na téléphone et la kisi nini okoki kotinda mbongo na 1h du matin 2h du matin famille na yo bazana problème na Congo agence ça okangwa mais yo tindiki mbongo et ki ina portable ba ke ba retirer kuna tap send condition na ezali nini code promo beta kaka mombele 5 so beta mombele 5 na application oyo yeba ke automatiquement ozotinda mbongo na famille na yo sans déplacer sans aucune agence so ozana mikili ya Europe awa biso bandeko ya Europe mobimba bino so tindi 100 € na Congo bakopesa bango 105 €. Bandeko États-Unis d'Amérique bino kuna so tindi $100 bakozwa $110 na Congo. Voilà. Topesa bino actualité héritier Watanabe aza déjà na kati ya Paris aza vraiment équipe mobimba ya la team Wata déjà bakomaki mo bangé na concert o ezali samedi ba billet vraiment ngada yebi ki ba billet presque comme vraiment na suka muke kaka so bo toucher ka muke bo ba billet sili. Donc voilà, on a biso samedi na Dôme de Paris. Topesa grand merci l'équipe technique toujours. Il y a Michel Kombe Aigle, Kolo Kombo, place Azota la biso, Tobo Sanate, David Angali, Chris Ndongala, Dioma Tope, Tobo Sanate, toujours manager il y a émission Oyo Ezalaka, Christa Luko qui poto na poto, tambo mona ka émission qui toko boye, ezaka géré par manager, Christa Luko qui poto na poto, bravo à toi. Topesa Mbote na mère na biso Annie Etoko, maman Annie Etoko, bonsoir. Place Azota la biso côté Belgique, Tobo Sanate, roi belge. Yannick Kainga, place Azota la biso roi belge. Merci na yo. Topesa pe Amorita Bou Gaso Confort, na kata Bruxelles, Amorita Bou Gaso Confort. Merci place Azota la biso Tomoni. Presse Bakali azali mutu oyo alobelaka mutu azali numéro 1 ya ba journaliste la team Wata alors bazani événement tokotika bongo te tozobenga pour na dernière émission ya suka avant tokende na événement. Presse Bakali, bonsoir et bienvenue na plateau na biso. Bonsoir David Mombele, bonsoir fidèles internautes, à la mission de partout dans le monde, na émission de Toko Oyo, Greco, na chaîne Congo Révolution, clin d'œil spécial comme ça, na yemo number 1 ya chaîne, Michel Kombe Aigle, place Azali, Mokolo Kombo, Mbote Bele, place Azali, et puis Bato Nyos, tout à la mission, nous avons informé bino que la team Wata avec héritier Watanabe, mais c'est le chanteur La Pulga Excellence, baza au grand complet, à Wanakati à Paris déjà, ba yaki na Belgique, tous là yina na Belgique, ba kiti na Zaventem, ba zuit prenne à Bango, na Gare du Midi, direction Paris, Gare du Nord. Bakomaki Gare du Nord, Bomona Kindenge, Asalaki descente
na Château Rouge, ba maman ya Château Rouge ba yamba ki wata balaki très fier ya omona héritier depuis abana carrière na ye na orchestre na ye Team Wata. En tout cas pour la toute première fois Wata a sa la descente ya ko honorer bango ya ko visiter bango ko tala bango na Château Rouge. En tout cas c'était trop bien passé. Évolution à billetterie a déjà ouverte bandeko. Tous on a besoin de notre comme jour wana yango tous la dabe émission tous la qui sera déjà bino tous la musaka conscience na yaya na libanda bakali nana mère awa nana ba masa nga biendeni yaya c'est le moment to boy na biso jour wana parce que congolais au comme habitude il y a osoma bien na les mêmes jours bosoma déjà bien na bino parce que concert wana ils ont ba surprise ebele concert wana na so bino wata beta ba concert na vie na ye na zo lobepi na zo insister. Soki concert wana ozangisi yango ya sege baluka yo. Concert ya Wata oza concert na ba surprise ebele. Wata yaki na première délégation à 60 personnes. Deuxième délégation ba okoma mercredi ou jeudi. Jour à Souka, il y a deuxième délégation bazoya. Ba musicien, ba danseur, ba chanteuse, ba danseuse, na ba chanteur o binono so bo s'attendre ba yawana, bo zakane bazoya. Mercredi déjà jeudi jour ya souka bomona ba on a 4 à Paris awa ba mise tout ba mishka ba jures ba meke ba ambulance ba Cédric bango tout baza awa ba respire baza na 4 mabele boza calme je eza pepele ba tunet ba Cédric voyage muto ala a sunga ba tu ya Belgique ya France ngo sala ba course ngo kene partout Espagne Hollande Cédric voyage jeune moko ya patron ya maître azana pour la bino les patrons Cédric voyage ba sala réservation ba bien na bango. Et puis Batounet Yannick Ini à Rombox à sommeil de bien aye et puis Patrick Baraka au potable les boss à salaire réservation va bien aye déjà plus de 1000 billets Dieu sait que les multimillionnaires mvandu ya muna mwana muke ya chaîne Dieu sait que à sommeil déjà ba bien aye plus de 1500 billets Dieu sait que très fort ba sommeil ba bien na bango. Alors toujours dans cadre et information il y a musique awa ce que na angle ya musique chrétienne. Ser na biso Anne Keps oya imba topesa matondo arobeta le 8 juin na cabaret sauvage. Ser Anne Keps pour un petit rappel na bateau peut-être barobo sana aza petite sœur propre ya animateur a munene ya mboka na biso Brigade Sarbati yesikoyo azalaki na Gaël lelo sikoyo nzamba sungi nzamba pese élévation évolution makasi ayeko betela biso concert pona lokumu ya bana na nzambe nyonso na ba paebo ya Boumona mage no changement ya vie na bino ekolakisa ekopesama na jour wana ya le 8 juin na cabaret sauvage avec notre sœur Anne Keps. So ngo so mabiye contacter nga na ebindeni na otyo na contact na équipe à production pour os habiller aux na accès na concert mululu ya makasi pona honneur ya nzambe le 8 juin na cabaret sauvage avec sœur Anne Keps. Où en sont les rois de la forêt? Au moins, il faut avoir communicateur, il faut avoir pandisango, il faut avoir cette information, musique, actualité musicale, comme ils sont obligés, il faut informer tout comme il se doit. Où en sont les concerts na Adidas Arena, concert où particularité na yango que et ça concert où a proposer les publics et ça concert au public ne ba sengi où a abete la bango. Abeta qui na Arena Grand Paris. Public a dit que oui, la tika on a posé pour le timing. Taïzalaki mouké. Cette fois-ci, concert ya Adidas Arena et Rubanda, 17h minuit. Oui, rako sepeli sabiso na mansembo nyoso o ayemba na vie. Le premier album na intervention rapide. Si un album yasuka oyo morote. Toko yo ka ba chant tout, toko bina ba générique tout, bana tout ya poto bana tomo kilimo bimba. Rendez-vous avec Weranson et ça le 18 octobre. Weranson clôturer année. Le 18 octobre, na Weranson, na Adidas Arena, billetterie ça ouverte, somba bien na yo, poto sala na concert wana, toyo kabi lengi ya Weranson, toza génération wenge. Poto clôturer toujours na cadre information qu'on informé ba tout pour l'actualité musicale, été toza na concert moko na été. O eso clôturer été. Et c'est le 19 juillet na hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes, David Mombele, et ça concert oyo, Kofi n'a pas besoin de parler. Kofi Olomide à Lobi Kaka. Concert, on est un concert légendaire. Pour Yenda, sa légende. On s'en prend, Bobini. Concert, on est un concert légendaire. Pour Yenda, sa légende. Yaya, Kokenoku Musikate. Late Loka Pembe Kaka. On a ta braka se kilot li papa. Lata. On a lata o. Yaya, lata. Neti yobo Kokeku Musikate. Au monde, on s'en a nzambala no boui. Et ça Pembe. Longola Gaïcha.
tia chapeau pembe na mutu, tia lipapa na makolo po nzambala, ou tia lipapa mo boye ya pembe na makolo, ou lati na nzambala nde olati boye, osana mobimba. Siko nga elateli nga na kolatela jour wana yaya. Na olata ilamba ya commande. Awa ba dessiné Koffi Olomide, awa ba dessiné la deuxième première dame de la République Mamasi. Nga siko ba tira na suka. Ba komi ana sesko hippodrome de 25 le 19 juillet. Eza elamba ya commande. Bilamba ya bongo po sa commande ya bongo so na mbongo to kokati. Eza te no bino boya na bazara na bino o epola po jou wana mombele. O mona bazara no o lataka bazara na po jou so meki. Kasi na di bazara po so ye na obeto dada papa. Bakali. Pardon lata makasi. Déjà on a la boutique à Zara na kelu kelamba. Ah, mais net nzambala pe o la choto ba griffe nango te. O Arabie Saoudite. Nini? O eza Arabie Saoudite. Combien? O 1600. Minini. Ndozo mono 1600 euros. Oyo. Ça ça malana on y sait 600 euros na Arabie Saoudite. Et la moi 1600. Et chapeau nous avons les 600 euros. Nini? Oh no bona na chaka. Et chapeau qui en cours. Nana qui en cours. Et chapeau si en cours. Si de plateau c'est émission bien. Mais non le bon nanga yo. Comment respect na bilamba ya ba. Est-ce que comment na lati? Au moins ba complot na bête ça ba jean ba dilelo. Ouais ça et ça et tuna tama. Omoni bilo yo betu. Nin bilo na bête. Ensemble betu. Non, o pesa nga idea noko moko boy abana olesa bangando ya nakinga kati côté ya nani ya Joseph Kabila anala tabiloko mar dala tabo abana sopela bangando ba lion alesa ba obilo makasi boy o no ni makasi ko longo no poso boy na bozo so bilamba ngo wapi ngo boy. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Send. Avec Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Bakay si t'appelles tout ça émission bien frère. On va y tenir la bête Jean-Paul Wellington a yebi Valère Nango. Jean-Paul Welly de London. Maman Emeline Zemba tous pepele en ghetto. A yebi Valère et la vaillou. Et à Gauthier Mascot ingénieur de bande. A yebi Valère et la vaillou. Au comme un niveau ben ya kolobela dilamba. Bakay. Mais na ça mon what? Tant on la carte royaume non vivre dans luxe. Non vivre dans bourgeoisie. Nana ba téléphone à chef, nana ba basket ande na betu boy nana ba ya lulu. On comment nana ba ya lulu na makolo. Nana ba ya lulu. Na sola papa matin non na ye émission, na ba montre ne pour la ba téléphone so ndeni nte ba kalita na ya émission ayaka makasi. Au moins na rote. Nana la carte royaume. Na tuni biso ba congolais comme si tona kindoki. Net ndeni. Oui. Merci ndeni. Merci Michel Kombi. Biso ba congolais comme si tona kindoki. Elngelo banini. Ozolo bana mutu azan face na yoke na ba téléphone na bino ya pamba tandis que lelo mundele monde entier dit que iPhone les plus chers ezali iPhone 16 Pro Max. O ba musicien nyonso ba tota mwana ngo. Yango yo depuis na peso goût ya téléphone comme émission nyonso ko dola na téléphone. Yo pesa na yo bando c'est la XR. Nanem na longol sur la via XR. Yango na yokelo mawa pa so le moins 16 ango. Au défi XR. Yo non c'est la XR. Ta wa uti na XR. Comme sur le bana to le baka ki ba somenga na botu batindelinga. Lo baka bengo. Nini XR ba somenga na botu na Congo ba tena agence yi. Papa yo to me la suma ito comme loboko kabo na téléphone. Mais loboko mbo était pour na nini za téléphone ya sikoyo. Fongo mbwana mota mwana ngela mbwana. O comme na via bambwa. Hein? Soki muto a légende. Wa légende. Nani légende? Na légende ba journaliste ngai na kubi légende. Boso yo sa légende ngala sa nani? Soki yo légende ba bongo wana. Simple chroniqueur. Olobi nini? O simple chroniqueur. Seul journaliste d'investigation na presse alinga nga yeyo. Seul journaliste amata jet privé akena Cameroun, Guinée na inosbi nga yeyo kufaki na liki. Yoka okosi. Seul journaliste a voyagé à Koffi Olomide ba kenda ba Rwanda ba Beni ba Bukavu ba Goma nga yeyo. Na ça seul journaliste atamona na ba légende parce que na Congo on a légende comme Koffi Olomide. Muto atamona Koffi Olomide yeyo. Alors pourquoi pas descendance? Pourquoi pas okoba qui s'appelle kana kati wana les seuls journalistes oyo ya Treyambo ka kenda Rwanda. Abota na Rwanda tika mwana. Wana okoba kisate. Wana.
mais yo kenda Rwanda yo totraya Congo ti OK Rwanda lié pe oboto sundoli mono kimi yo zongeli makambo te nga zongeli te yo zotanga ba titre na yo na bipe nga so babina ngai seul journaliste à kota coupe du monde ngai te okosi yo se babino seul journaliste a changer kombo kombo na esalaka David maintenant ina obwaka ngunda kombo ne Davina nana bosani ke yo na Grèce babenga ko Davina o changer kombo na yo frère yo mwana mobali me na Grèce babenga ko Davina yo na Grèce bayebelo na koma David te masolo na oyeba kiselu koki poto na poto ayebi yango yo na Grèce babenga ko David te yo na ngunda na Grèce o bwaka babenga ko kombo ya Davina eza kombo na obomba ko yebisa bato te olobela bato ke kombo eza Davina ya tozonga na toi te voilà tozonga na musique mutu ayebi nga ayebi ke na tika oza deux fois te non eza masolo oyo sala Davina kombo o bato bayebelo na kombo na yo esalaka Davina David eza kombo mona affaire non ba Davina eza kombo ya bato ebele yo tango yo tia kombo ya Davina po kombo eza David balongolaka di wana suka wana David wana batie ena ana suka Davina boni obula bien oza mayele boni ozaki ide wana wapi boni mwana yo botaki mwana ngo azomona na te photo eza te video te azokola wapi ezoyeba pe te mwasi yango yo boti mwasi oyo ya Belgique ya Liège ou bien oyo ya France ou bien ya Suisse ou bien ya Londres ayaka na ba concert oyo abasi musu ayaka na ba concert siko tango luka ko bimisanga ndumba boye oyebi ke yo David Mombele tili ona tikala omona mwasi na ote ngai depuis na yeba yo oyo mwasa Kadhafi ti akufi oyebi mwasa belle na de bakanga ye na kata nda ku place wabo mobile na ye otika omona mundela bimisi elongia mwasa belle na de oyeyo a publier mwasa Félix Wazekwa wana tozongi na ba congolais yo mona de elongia mwasa ya vena biso mosre siko yo mwasi na yo vena biso redi ya misi oyebi mwasa redi ya misi po yo yeba mwasi na ngai siko tango zo lukanga na lakisa o mwana na ngai yo mwasi na yo na moni ete nazo mwana ngona tiena mapeka na ya nene émission olingi na sani na mwana ngo mwana ngo asala ke émission oboti nena na Tunis ngo abukolo wana na lobi soko bot suka siko tango luka ko bimisanga ke mwasi ya bozo tanga ba pays Mombele yo tango kenda mabala na yo kaka mabala ngo kenda ka mabala ba pays o kenda ka soki 52 pays o kosaka biso wana mabala kenda pa bana basi to bana mibali eza pe question na tuni yo la tika ok libala la place mote voilà bo ba pays o kenda to sola na za pa mère mwana ngo ezala mama o aboti yo oyo boti wana oboti na serbo bona boti yo moni ye na tuni o nga na boti yango yo moni ye ozo wanga mwa no ya télévision teme na tuni wa courage wanga mwa teme na tuni o na boti yango yo moni ye Mongo pe se mission na moke mission na émission ke bengo be mission na yo no aboti na poto pourquoi zo l'accès été pas bato obi moi no aboti na poto pourquoi zo ngo l'accès été poani ni moi sango pe oyo zu na poto awa to mona kete poani biso ba camarade na yo moi sango o linga na poto ana tikala ko mona ta photo na été ki koma ngo ya ki Davine zo la na tuti na via lingo na l'accès bino ye po bochele poison na l'accès bino moi sinanga po bochele poison ngana tika la folila na kabwana na sala vese mutema na bino ekita na la kendo mwasi na boche le poison Yannick Wawa mbote belé place aux les grands réalisateurs Yannick Wawa bakali Yannick Wawa wana mutu ngai Yannick Wawa ouais voilà et puis toi là Cédric Voyage il y a ça Belgique France bakali Cédric Voyage ya no ovanda kana Koffi Olomide ovanda pe tamula ina Koffi Olomide biso toza chance avant na vera mbovu mate to ko vanda ka mikolo ovanda pe c'est trop dit mais comment on a vu très bien on veut linga ba petit na alingi génération na biso si to sangusa kitoko donc na tantu bovanda kana Koffi Olomide tantu bovanda na nde bovanda kana mama Lia azalaki avocate keso zu problème ko benga yipe asambelelio te to andako sabatu eza ina lokuta to kosaka po epesa mwa gaz à l'avocate tem bon là ça aza ex femme ya Koffi Olomide aza mama ya bana ya Koffi Olomide respect mingi na ye to pesi moi respect eza émission ya musique to kokota ba komo na question ezaka te azalaka avocate to andako sabatu azalaka avocate pourquoi bono la sabatu ki aza avocate boyo ebite no na ntiase ala omuna mutane lo te me osama talana ezalaka pe matalana eza na ba forme belé est-ce que boyo na forme matalana ka to andako sabatu boko sa pays mobima nation nasengi pays mobima nation pardon de tokosa ba ki mama azalaka avocate eza ilokuta avocate mondo za journaliste boy yango émission yango so ba loki preuve ba mon émission no so émission on s'en point de ce qui avocate yango ni toge ni bureau ni na baron nini
nga mona naza incapable de détailler bino ba kopesa ba précision na ke na baro boye procès kutu boye bomona te asamba bomona ku toge te na boye na mona na ba mona te bosiko koma na oya confirmer na seng na ga beski boye bi depuis na oma naître na linga suko ko sate nga depuis na koma naître na linga suma mbalo kuta te so likambo eza ndenge wana na loba ndenge ezaleli yango no moni batebele ba mona bakali neti azosa non 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 je pars avec tout mon cœur avec ma conscience. On comprend. So nana maîtrise likambo te na loba ndenge na lobela te. Depuis na koma naître na zo yebisa David Mombele na la suna ta okosa te. Na sengi na nation mobima oyo lobi to kosa na yepi na ngate mama lia sala avocate to kosa ka batu. Et ça rende baloba que la personne qui parle toujours à la parole défensive to se défendre pour to loba bongo. Mais azala kane avocate te. Pour na yebi baro oyo aza avocate te na mona ina toge pété na mona pe bureau na ete na yebi pété ki avocat tango asala kango wapi na yebi te. Sozo tala drapeau à Congo et Télémi. Bokolo banini na nation mobimba o boko saki. Ozana message mo rolo bapo na pays. Balimbisa biso. En tout cas balimbisa biso comme to kosa bango. Congolais oza plus que Congolais zate biso nous sommes Congolais. Ba Congolais bolimbisa nga moko na bino ba Congolais. Les parts est une puissance qui libère. Voilà. Na tanto vandi toujours na Koffi Olomide. Koffi Olomide abota mwana na Sindi balinga obimisa mwana na te mwana na kula quelque part mais aza awa. Okomi kuna ndenge nini? Todo sala émission musique to beta pa vie privée ya bato. Star aza kana vie privée te. Siko mwana ya Koffi Olomide e yo sala nini awa? Te na tuniki. Yo sala besoin oye baso Koffi Olomide abota na mama si ou pas. Po sala onini? Oui. Idée na eza nini pona oluko ye bananu so Koffi Olomide abota na mama si ou pas. Idée na eza nini? Baza ba star ba na vie privée te. Non non, mwana na yo ana tuna mwana no loba ke non na pesa ko. Ya mwana nga ko sala yo nini juste. Non mais parce que ndenge zo tu ko mwana mama si asali yo pe nini juste. Oza na besoin oye bango po sala nango nini. Na tuni. Otikala otuna nga mwana nga Joyce Bakali wa zana Kinshasa te. Otuna yete. Sko ka mwana mama si ozo tuna nga na star te. Na sa pe star TV. Naza homme public otuna ka mwana nanga te ata santé parce mwana mama siango oyo ngo tuna ongo ke no tinda bandoki ba boma ye ngai na tuni bosco idée na ka na mwana mama si pourquoi otalaki Manike de John asaini alobelo moko ke Manike alobi Didi Stone azali mwana ya Koffi Olomide te azalaka mwana ya Lebu Kabuya eza solo binomo bozo kati soki ezalaki bakala leki alobi mokili etelemi lobi ntango Manike alobi wana boyoki ete nana tie maloba na munoko nana tie Manike maloba na munoko ya koloba bapropos ya bongo aza na bapreuve nango estce akodémontre yango ke eza bongo déjà nakoki kotisa na débat na makasi te me mokili bacomprendre bayoki namona mpe article moko boye otako publier que Prince Babia aza mwana ya pase ekose nani Prince Babia aza mwana ya pase ekose namoni article moko te publier aza mwana Babia na article moko te papa nasana ba preuve nango nakolakisa yo nasana preuve ya article tout zanga balia na kimukula balona mwana pase ekose personam pauvre pase ekose personam namoni bakomi komi article yango epanzi yango bapiblia na bareseau sociaux babe aza mwana ya pase ekose nga te nga nalobi yango bongo nga mwana Manike nayebi Manike kana kimokolo na oyeba histoire ngende nini namoni article yango mte komi ke Prince Babia mwana ya pase ekose na otindela Manike na otindela mpe namoni bakomi bongo yango wana olinga na yeba tala nde bakomi wana okomprendre nde bakomi wana toyebi bato yango te tokozwa mpe mwa justification pour na dossier yango quoi. Parce que parce que ça couvre personnellement à la musicien monene ya mboka na biso à servir culture ya mboka na biso. Ça la culture les pays n'aura pas à se développer harmonieusement. Yani kainga la monnaie invisible les rois belges a ebi mambo na solo là. Non la qui c'est yango. Didi Stone alobi bien botika polémique. Ça veut dire maman Lia a otika la maman nae. Koffi Olomide a otika la papa nae. Bino likamunini na couple ya bato likamunini na ba famille ya bato bino ba famille na bino balobela ngote likboko tika famille ya Koffi kimia te wana nani wana zo bana ngato nani nazo bana yo Mombele oyebi tozalaka constant par rapport à ba makambo to sala total à makambo ka na premier degré te moninga Prince Bakali c'est quelqu'un qui réfléchit. Prince Bakali, c'est quelqu'un qui sait bien prendre les choses du bon côté. Je ne suis pas un con. Ok, excusez-moi.
Tango makambu oyo dossier oyo ebimaki nga bakali na chata ni a ni o tango mambo ebandi moto ayaki na dossier oyo ya vie privée eza concert na nga napesi mbote Saratola place azali on n'a pas de problème mais pour na dossier oyo on a ba divergence d'idées vous comprenez il y a ça na opinion na nga na opinion na nga tango abanda ko sala ba live ko se marteler sur yango nga bakali na tukala sala live pour na sujet ote batu nyonso bavandelaki sujet oyo nga bakali na salaki live te de batu bando zelaka bakala fungola munoko ne aloba po ekoma ke Koffi Mtatindi ye omoni mabe ya congolais azozwa likamu na premier degré ça pour autant yango no moni congolais so ngo bombele richesse ebele bumba yango na kati ya buku bozo sala rétrospectif ya makambo te boyeba kote makambo ebandelaki boyo suki sandeka kote ya suka likambo ezaleli mais non ngai na yaki kosala intervention na nga na quel moment au moment où kombo ya Koffi Olomide kombo ya deuxième première dame de la République Mama Si et comme dit neti acharnement pour na bango yaya congolais mokaza congolais puisque congolais zate biso nyonso ba congolais Mama Si azana droit ya koloba azana droit ya ko vivre en paix pardon Mama Si azana droit azala paix défendu Koffi Olomide azana droit azala paix défendu et puis à vivre en paix papa pourquoi likambo ya Koffi Olomide il faut comme un acharnement pourquoi se défendre Koffi Olomide et comme un que non faut ba luka ba kangiso munoko qui naître en bongo te cause la qui naître ça n'a rien à voir avec la trahison ça n'a rien à voir avec qui traître cause la naître ça toujours savoir prendre les choses du bon côté alors na makambo o ya vie privée et ça n'a rien à voir avec qui naître yo ozaka pemeni na Koffi ou Koffi abengana yo pour Koffi to ki neti Koffi abengana yo alinga so ya pemeni bengana pour le problème Koffi Olomide bengana oyebi ke na minute so bimi lokwa traite na ndenge nini na likamu nini mission yo ke no sala pemeni na yaya na yo fali eza mission ni na atindi yo mais c'est là afala comme na ma mission wana zoloba na si sa question oyo tuni ya mama lia o ba loba ke no bokoti mamba bato ngana koti mamba bato te ngana yaki na peso opinion na nga na ndenge na yebe na information eza na possession na nga tango na lobby yango na salaki des live seulement na tika meti le temps ba ba live pour na sujet wana na monde ba loba te to ba ba live tango lobby di stone a lobby que non batika papa na maman va vivre en paix et loko na sepeli pour à reconnaître que batika papa na ye à vivre en paix tandis que atika pe ko wanga na papa zela na wanga na attends tandis que kayem talika na TV aloba que balongola kombo ya Olomide sa kombo ya Soni ba benga Olomide te déjà ils ont façon à quoi abolir comme ya papa na vie na yo yemo comme ta loba yango mais ce qu'on a moni contradiction tout sous na part na eza conscience na zongi conscience ne ezongi il y a pas mal de choses bravo et pinga bakali na loba yango na za chroniqueur ya vie privée te na za chroniqueur ya musique comme vie privée c'est présenté na pesa ya vie na deux fois pour na mona ke comme qui de trop et comme qui de trop nde na ya ko sala intervention na nga ba mingi wana zo mona ba lobela ba mbo eta jalousie mal placée ba mingi wana monde ba lobela sujet oh mingi mi ba fondé dans ton me dit pourquoi so ezalaki bango na place ya Mama Si banga ba boya te banga ba ya vanda wana batika Mama Si à vivre en paix na mobali na ye parce que mo fleuri mokolo nango za Koffi Olomide na Mama Si quartier la te mokolo nango za Koffi Olomide na Mama Si bo mengo nyonso ya Koffi Olomide ye muta jiraka yango na mona jalousie moko bo jalousie eza wana te botika ya vivre en paix ndinga tia Koffi Olomide za en paix na pesi Mama Rifa na London mote bele na pesi Christopher Kazadi père Aleki na mote bele na pesi ya Sandra Kazadi père Aleki na mote bele na pesi ya Tuturo ba père Aleki na mote bele na pesi Mama Rita Mbonge mote bele place azali toute la famille Olomide ba vivre en paix ba ça ba congolais lokola biso faut tika ba vivre en paix question na yo ezalaki nini question na nga ezali oui mission oyo nana tindi yo mission zo sala koloba ke na komi naître po bagolo babengana yo makamba fere ko yaka note ko mekano pe kutu ko yate même les 7 ko ya note wana na lobi bongo wana ko yate tena tuni donc yo bagola zela komi net bagola tango zolo netre na yo ngo zela ko kima na place na te tango zolo bananga ki bagolo babengani nga bagolo babengana na premier bagolo te moi je parle de Ferregola c'est un artiste asala la fierté à musique ya Congo na roti na loba yango na roti ka lo zala sur problème na ministère mon côté
Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Donc, l'ongola a arrangé wana na ozala concert ya fait rigola le 7 juin na Arena na ING Arena ya Belgique. Na ozala wana parce que Ferré c'est un artiste comme tout autre artiste et musicien congolais et j'aime bien sa musique. Voilà. C'est une équipe ya promotion ngelo batay no na problème na Ferré. Ezala ke na une équipe à promotion c'est tout à fait normal. Prochaine production peut-être na ozala ni problème nini ezana sima ya kozala netre na wana. Nini ezana sima parce que comme si ba wario ba lobi boy bakolo mouvement bakolo yaya okese na bango ya aigle ba fan ya fali pupa ba biboy ba je wana zolingo ya na sima wana leka yaya ozane loko batindi yo mission okozwe loko wana te tikala kana na kwena yo oyo za wana ba boy na bango na musicien na bango fali pupa olati charge wa Stade de France ngai muna osimbango ngam na ogere bino tu ba journaliste concert Angola ya fali pupa ngam na ogere makamutu bakolo okese ba boy directeur dit badia ta bango tu ba boy bande kwa fali ba boy batutu ba boy mission oyo kene na sima ya fali zani mission mission on a la tindi na moi presto na moi place na vana na na oyeba yo komi netre ta woke kuna ngam na otinda ta ngozo kende kuna ngam na otinda mombele omoninga bakalini na la boy naza mama na grand esprit odo solana centre villois on s'en prend muto alala pongi 2 jours 3 jours na changote muto alala pongi 2 jours 3 jours na ba commune musute centre villois yeo solana et grand esprit on s'en prend mon babiso ba bakali to ba fierté babiso ba bakali toza bateau faux tombo vanda bobo pesa biso ba merci na ba point ebele ko koma naître na besoin te mutati na ke koma naître et sa conscience nanga et puis yaya nanga ezala muto ko linga ya ko lekanga te mombele muto ko linga yaya ko lekanga azate ba wavion ozoloba beaucoup de respect na bango parce que bango ni basala ka force pour na soutenir yaya nanga mengelo batay no ba linga yaya ko lekanga premièrement aza yaya nanga na 2 points aza mwana ya kofolomide ngape mwana kofolomide to yaya na leki aza yaya nanga na âge deuxième point yaya tombi tume bandaka tokinda mutu na mutaki na mboka na bango ngana yaya nanga to ndolala pena lopango ya koko nanga bobo yeba yango lopango ya koko nanga na lopango ya koko na ye ba voisin batalani baliaka bamelanaka basololaka babetanaka basolo famille nanga na famille na yeba yebani aza yaya nanga ya ndenge bino bokendele nango te epi mutu akolinga yaya koleka nga azate nga mutu na lobi omoni bato nyonso lotanga bakoma bena boye edi badiata directeur edi badiata beaucoup de respect parce que mosala yaya nanga soki okende liboso ye mpe aza na kati ya vision ya kosoutenir vision ya yaya basiprie anzolo aza semeki na biso mpe oyebi aza semeki na biso il est gentil il est bien avec tout le monde so ozolobela mama yaya na ye olobela makambo ya mutu oyo asoutenaka ambie ozala prene na ye na nini ozo point est-ce que nga bakali pona sa bakali boy ozo point mutatang sanga classe eza musicien te mutatang sanga classe eza papa nanga personnellement alors tant on a su position nanga ya olobaki na sa naître pourquoi ils ont dérangé bato oyebi mutu aza mal intentionné mutu oyo ayebi aza sur na yete ayebi ni na osala te frère laisse-moi te dire que azala toujours na ba penser à mabe ya okansela bato mabe nyonso wana eza bapense ya mabe bazomona ke bakali ndenga pezaka parce que na bato nyonso badefenda ya nanga eza na moto okotiela nga face na nga te oyebi oloba loka nga oyebi ke bateka ya bie te eyebi bato tingo balobela ya nanga bateka ya bie te nga nazala persuadé na baargument na bango te natikala ozala persuadé na baargument na bango te bato nyonso tu oyo balobela ya wana baza bafilmiste. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bazo dictionnaire batala mo na filmiste, ce ngelo bani. Et na bango noso mutu moko te abangisaka nga mutu moko te atraumatisanga pe ovandi pe aboyo sentiment yeno mutu oloba
na bango nyonso tangelanga ata moko oyo aleki nga bakali na gaz oleki boye ye mpe aleki boye basali snap na yo aza te Mumbaya te meme na ye mo Mumbaya yebi ke nga bakali na mama na mbila awa te mananga teke na leki boye ye mpe aleki boye basali snap na ye mo ayebi Ailo otangela bato na mona nde bapeti na biso te papa kotangela bakombo te otangela bakombo ape na yo moko oyebi ke baotema nanga te na yo moko oyebi ti oyamba bango na émission oyo yambanga na émission oyo mona émission nanga ni etalama koleka bango epi nga bakali yo yebi mombeli naleka bato bayebi bakali photo tout ça boye o bakali ti osola na bakali donc lelo to bake muta kota relation na yo na grand frère na ofali po oyo nyonso bazoloba wana intoxication na bango oyo baolinga basala ou soit bapropos na bango ezoderange nga te moi ce qui compte na olobela naloba yango mpe déjà bafungola matoi pete bayokaka te bafungola matoi bayeba yango ke na besoin te no nazala biro ya yaya fo nafinga bato mosusu mpo na honneur ya yaya te naloba yango et je redis encore yaya so asali likambo ya bien na oloba bravo yaya osali likambo ya bien ke nafanda boye koma neti acharnement j'ai pas besoin de ça frère et puis nana musicien moko te na Congo atinda nga mission nana musicien moko te na Congo oyo afuta nga mo mpo nakende osala dénigrement ya bamusicien nakosala eloko wana te on comprendre de bato nyonso baoloba nezaka jalousie mal placé voilà bonga bakali nango fanda boye te nano frère otosala émission na papa na ngati Koffi Olomide oye pembe na Koffi Olomide bwana osola après ngati est-ce que mona nga bakali soit sincère na benga ou soit na kangela okana nga zanga jalousie mo boye contre yo bien au contraire na pesa komba musu information mususu pe bien au contraire tant okuta na pena ba activité ya Koffi Olomide na salaka très content ya komona yo soki oyebi oyo oza okobanga adversaire na ote il faut komi yebaka oyo oza voilà nga naza mwana roi nga naza bakali je sais parler naza na art wana ya koloba naza intelligent non se vanter te de son luki maki no o conquérir nga na bandenge moko boye yebaki na la bien positionné naza bien pondéré voilà sozota la mboka na biso mobimba Congo mobimba na ba musicien toza na combien ya ba légende na mboka na biso ba légende ba combien te toi la légende Koffi Olomide moko toi la légende Koffi Olomide kotala président na biso kulutu na biso Jean-Marie Kassamba il y a Télé 50 alobi bien que Fally Ipupa devant journaliste Fally Ipupa aza légende na mboka na biso te eza vrai ou faux moi je pense que ils ont suscité débat na point wana pour batangi kombo ya Fally et batutu bayebi que légende ya la Koffi Olomide si c'était peut-être babi que non Fally aza légende te Jean Goubal aza légende mamsou polémique a bongi nge continuer ti lelo te ce polémique ils ont continué ti lelo parce que Koffi Olomide nde batu nyonso bayebi que aza légende. Attends, je te dirai une chose, frère. Oui, que papa oui m'a son âme. Bah, éléphant d'Afrique, oui, éléphant d'Afrique, oh, bah, non, bien, ils sont qui, Pépé Calé, père son âme. Bah, papa na biso, bah, Luambo Matiadji, bah, Taboulay, bah, Kester mené, bah, papa oui m'a leur âme. Tant, bah, là, il vivant. Bah, non, bien, bah, légende. Comment on a un impact, hein? Bah non, mais c'est là pardon si ça idée pardon. Comme vous avez bien par rapport à ni pour maman moi bien na Congo papa David légende dans Wezani légende dans Wezani pour nga pe yango David yo za légende ba journaliste bon ndimi ngana ndimi na bitina ba benga David komi légende ba journaliste ba tie Michel Kombe komi légende ya ba réalisateur nyonso ya ba congolais na mokili Michel Kombe komi légende ya ba cameraman ba réalisateur tout nga légende ba journaliste bon dino yo légende ba journaliste te légende ba journaliste nga yo. Ouais, la communauté frère. Mais non, yo, c'est les gens dans la c'est là, yo ngai so benga les gens par rapport yanini yo quoi yanini par rapport que depuis internet et banda internet depuis to banda ko ça l'émission c'est calmé na ça calme oui na calme depuis internet et banda internet depuis ba télé et banda na Congo premier journaliste a présenté émission et ça la 300 et quelques 1000 cas l'espace il y a 2 jours il y a pas vu que aza légende parce que internet soit yo comme il est avant dire car des là les gens bazar depuis là il faut moment moi me maouti ngate yo ka ya ngana biboyi depuis internet et ban internet premier journaliste bana ba point na ya légende na première chaîne et ça la 300 et quelques 1000 cas
espace il y a 2 jours à 3 jours. Ça veut dire des albums à missété. Il y a un que David à partir d'aujourd'hui Congo. Bah bi que comme les chants d'aba journal. Voilà nana lobby bongo. Mais mboka ti Congo. Ok, Ba konza mboka. Ok. Ogotika na loba. Loba na eux. Oyebi ke na mwana roi. Tena tunika kala cadre confrérie. Tant yo kanga makamwa na roi bongo. Siko kolo papa Didi Sodo. Idée ni otaka. Kofi fa na bani. Déjà Kofi Olomide benga mwana roi. Hein? Déjà Kofi Olomide benga mwana roi. Bongo. Bongo. Ngana on se contenter na komo o Kofi Olomide pesanga benganga mwana roi ngayeyo. Soudena ça trop fier na ya. S'il te plaît. So il lelo yaya ya peso komo ya ko peso komoni. Zela yaya. Naka leka yaya. Yango ne makambu leka yaya. Ah so na besoin pesa komo msute leka yaya. Donc on va année 2025 titre le zaka leka yaya. Leka yaya. Leka yaya. Identité ba tubayebi ke mwana roi leka yaya. On comprend? Ngande na ça mélanger Kofi au mélanger Kofi au mélanger les sous Fali Poupa. Bongo héritier au Tiewa. Bongo héritier au Tiewa. Mais na ça attaché le presse à Watat. Yango no moni na ça passe partout. Ça que na ko baki okoza la prenga oza légende. Non. Yonde a prenga. Po yonde na to so batono sa voisin. Nga tata na nga légende. Mais comment nga David tata na sala roi na royaume nini. Nga tata na Kofi Olomide double king, double king. Kofi Olomide prophète et roi. Tangi loba mama mbele yo banina musala oyo te. To bando benga Kofi Olomide prophète et roi. Yo n'en appelle ça comme un roi. Comment on a David? Mais attends. David a roi. Ozandoyi, ya roi David. Ozandoyi. Et ça va combo au bami pesi. Et ça comment on a yoté. Bon, attention, on a fait. Kofi Olomide a roi na royaume. Il y a musique à Congo. Émission c'est au monde l'autre émission. T'attends de faire émission na yo. Au monde de émission. Ma trop franchement. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.